Wemba loba kitendi botika te Andi Iris kama mvamae Miji kitoko e Siakala Jésus Mifune kia belva Nokolandu michuri Kulutu Magellan Gabriel Nzinga Mbele Nyakos Azalaka petit fils ya kokonga Lembo les bons parisiens Azalaka kobina pe Azalaka koyemba Gram franchi Banzembo Pona revendication Joka Sani Yabadwa na ye Take prensa mateke Aston Villa Lianza Mondialiste Masunga Mbele Nyakos Azalaka petit fils ya kokonga Lokomegle Azalaka kobina pe Azalaka Sangala manga kotela Banzembo Pona revendication Yabadwa na ye Take prensa mateke Kolo Eloko Olongaka Alexis Azulino Le Boité de Paris Gobeli Chafou Mabilele Motema ya Mama Siko Mama ya Annie Rich Elle n'en fait pas comme les autres Edino Yosa fin Mutaleki Wazate Oza suka Libulu zanga suka Mokako soa kende donc yo leki Edino image Elona osenga yo Chikote bango Edino image Merci mingi na balandino so bomesana kolanda ya bino mopandisa monene ya mboka Edino image. Nous allons toujours continuer ma solo na bisona kulutu majela. Lelo to solo la concernant Rivenkono les rois de Kimakuta. Wazabongo artiste musicien tout aza chef d'entreprise aussi, aza va faire na salaka mais azongeli carrière na ya musique. Lelo lauréat de la SAP et ça déjà na marché. Tu retiens la bloupé mo extrait na ngopo mona ba œuvre na yi parce que Rivenkono soto solo la boyi aza moto yo azo pesa mo ba valeur mo boyi na makamona biso ya Italie art to solo na kutu Magela na éviter kutu Magela aza nani par rapport à Rivenkono mais to retourna ye apesa biso biano par rapport à Rivenkono aza nani ayebi ndenge nini azofanda na ndenge nini tokolinga to bango ipa ya yemo Kulutu Magela. Bonjour Kulutu Magela. Bonjour Edino image comme d'habitude mbote na ba banso bazolanda biso partout na 4 coins du monde na États-Unis na zomona Claude Imeka na Toronto na zomona Olivier Bolia ser na biso ngamu ser ngamu toujours na Londres na mona va toujours BS de Londres pe na Cameroun tozana Sango. Merci. Na Kinshasa petit na ngai Dada Weston na Randy Vata. Merci Kulutu Magela bandi na mambote ils ont un peu mabete selon une ngar bandi la masolo na yi. Alors Kulutu Magela bonne santé d'abord. Santé na ngeza bien, né tous na biso na fin de l'année donc na fait joyeux Noël à toutes les personnes au bazin en bonne santé, au bazin à l'hôpital courage, au bazin ba problème il y a ba deuil bon. Paix aux âmes. Ba tikibino fin de l'année malamu na ba so balandaka toujours Edino image TV pe année 2022 ezala malamu et pas na bino baso kimia surtout na santé ezala et pas ya biso baso malo pa inayo de kolangai partenaire nga Edino image Kolo Bilili. Merci Kulutu Magela to solona yo concernant les rois de Kimakuta Rivenkono. Mais avant de que na masolo à Rivenkono, to beta na mamki actualité ya Koffi Olomide hier otaki ko sala messe na ye. Alors tina messe on ezala ki yani. C'était avant-hier, je pense, si j'ai une bonne mémoire. Oui, c'était aujourd'hui samedi, c'était jeudi. Alors to bana tina messe on ezala ki ni. Parce que vous avez une invitation. Ouais, Edino image moni mikolo le grand mopao a sali révision ya vina e banda ya bota mati lelo atali peze pa ya uti peza ko kende lo yema mi benga déjà leki ya Yesu. Oui. Donc na ndenge o ya zomona na ngala komi ko benga mikolo vieux miracle pour miracle ça veut dire miracle. Vieux miracle ya komi ko saba miracle tout moni peza batu ba ina tribunal ba bino tipo le lo kangama akei 20 ans vieux miracle ba tout mon agaka juge babino kene na yo
topesa suite yango bale 13 bato bazozela bia mais le 13 tozelaki na rendez-vous ayaki te vi yango soki aye te lelo songi ambelisi ebukanaki songi ambeli akokende wele 8 ans 15 ans abondima mwasi ya kokima ye boye na boye esalaki opasi te ntango bazolakela ye bamabe nyonso wana yo ebinga nazalaka avocat autodidacte non voilà donc lasi nasala jugement makambo ya kofi nayeba yeke kofi akozala na ye libéré au bénéfice de doute donc akozala na ye kaka sursis tosalaki na yo émission à 13h nababelaki yango na 17h Kofi Olomide sango epanzani monde entier ke aza na ye libéré et au bénéfice des doutes azwi kaka sursis voilà donc ngai ntango bato baza koloba vu ke naza na banotion ebele ya droit nayebi ke Kofi Olomide akozala na ye condamné akokesisa na ye boloko te condamnation ya sursis non la condamnation faut azala prudent abunda te po soki abundi eza mabe mais na ndenge nayebi te kila mopa ya lelo asa komi mire mpona koremercieakomi mire mpona koremercier le bon Dieu na oyo maso asali na vie na ye ata yo moko tala kaka ofi aleki makambo ebele abino mpona remercier le grand créateur le grand architecte de l'univers yango moni asalisaki messe de grâce na Versailles na église Notre-Dame ya bacatholique bato balobi me azalaki kibangenakoma place ya kotumazela bango devansenga bandeko balobi pourquoi Kofi Olomide akei na catholique olia akende na nkamba esika akende kozwa bénédiction mais abwakisi kote ya nkamba akende na ye epai ya mindele na catholique pourquoi esalami ndenge wana bato ebele batuninga likambo wana bifuneki ya belva atuninga yango bamona peti na biso Dianongi Rosi abime vie ndeni mutu na yo baka mutu na ngabi mutu na yo le vie rambo vie miracle ndeni ya kesu na catholique moi tout ça qui est mission na ye ngamo pe na tuna ki menabi dénominateur commun entre l'église catholique et le kimbangisme alobi kimbango za biso za prophète mais foi ko croire en un seul Dieu yango sali ke eza l'église catholique eza la kimbangiste eza la protestante église islam nyonso basambelaka nzambe moko babenga bango bamonothéiste mono moko baza bapolythéiste te poli ebele oyo basambelaka banzambe ebele ye bango baeglise oyo natangi judaïsme christianisme kimbangisme islam catholique baza bamonothéiste basambelaka nzambe moko so nakei na kimbangisme nalingi mpe na ye nanga la catholique toza kaka bachrétien surtout tosambelaka kaka yesu nzambe moko donc eza nango mabe te voilà la raison oyo grand moko apesaki nga mpe nasali jugement baide na ye donc eza nango normal donc bato batikala bango kojuge batika kojuge ye eza mabe te merci na tiudema kamasu merci namonaki message na yo tonto tiudema bafélicitation pesaki na mwana merci alors kulutumazela tolingai to sololaka mwa moke parenthèse ya Kofi Olomide mais tokota sikoyo na ye moko le roi de Kimakuta Rivenkono boni d'abord basango ya Rivenkono le pape de la religion Kitendi oyebi ke yango mpe ezopesa sous polémique makasi polémique ezala nango te balobi papa azalaki moko kaka Niarchos Tervos wana eza bien nanga ya kati comment le king de Kimakuta koma sous pape Stevos Niarchos il s'est jamais nommé pape de la SAP de la religion Kitendi mais SAP religion Kitendi c'est le moko papa oui eza nde bato nde bapesaki papa nani vie Niarka vie Adrien kombo ya pape de la religion Kitendi bato nde bapesaki ye ndenge moko mpe Rivenkono bato nde bapesi ye kopesa to ye mwa mipesi te ya mipesi te bato kaka surtout bapeti mingi ya Kinshasa depuis Niarchos akenda base sentaki orphelin omoni vieux Niarka akufa depuis 95 ou 95 nga moko mpe na 2000 nazalaki na Kinshasa 2002 j'étais à Kinshasa 2002-2003 nazali kofanda na njili mais hermo nazali kozala na makampagne pa papa wemba tozali kozala na ye po tofanda na famille wana mingi awa hermo so naleki na Gombe kuna nazali kopesa mwa ba quelque chose epai bano bazalaka pembeni po baentretenir
tombe ya vieux Estrevos Niarkos elle m'a bien alors qu'il pas papa ndenge no papa wemba quelque chose pour natika et pas ya vieux papecho ba soinaka nani tombe ya Niarkos alors pas comme on poto na retrouver Gianni mais c'est vrai na comme na pouvoir ka été mais de côté là chaque année bat bakenda na cimetière ya Niarkos ndenge bat bakenda chaque année na la Maka na mec ouais. Voilà mais tombe ya vieux Niarka ma trop ba image ali façon et comment que ça abandon donc biso ba eto tikala toi sima qui penza rôle la biso te na sima wana alors qui makuta na mawana na ebi garçon wana depuis 1987 na G87 na ebaka na Robeta na 87 na ebaka arrivé kono voilà donc tellement na Robeta tellement tombe wana ekomaki buchafu wana na Swahili ilikuwa buchafu sana donc comment il sanité trop trop dégueulasse ye abulaki ayekoloba non lokola ngai naza na moi quelque chose aza na quelque chose na yaza Bill Gates te mais le mec il s'est bien préparé naza mpe na bafamille nanga mais moto oyo tozalaka na ye bien apesaka baide ya bien à côté la sable na philosophie na ye musique na ezalaka kitoko mais ndenge itombe na eza sanité boye aprendre yango en charge alors bana ya Kinshasa bagarçon ya Kinshasa oyo balingaka sap mingi elo sap ekoma monde entier bagarçon wana eti ba 6 lokoto bavoyage monde entier likolo ya bilamba alors bamoni ke rive ekono les lois de Kimaputa idée oyo azwaki ke atongi abongisi na otombe ya Veniaka sikoyo azosalisa mausolée alors bana ya Kinshasa nyonso baye kojuge bali te vie oyo azali idée malamu aza motu malamu mpe biso basapere bafinga biso bavoyu mais ye aza voyu te aza délinquant te ase préparé akoti baklasse na ye asali société na ye mpe alingaka toujours les habits tobotamaka na bilamba tokendaka na bilamba na nzoto vie aza na idée moko bien abisi bapeti ke oui kolata eza nango problème te mais fo linga obongisa nanu vie nsima nde obanda kolata okolata eza plaisir a trop alors bapeti frère na Kinshasa bamoni pendake non moto aza na makanisi ya malamu babi banda lelo okomi pape bango bapesi yango bango nde bapesa ye kombo ya pape. C'est pas lui-même qui s'est nommé pape. Parce qu'il y a Zaki maréchal. Oui, il fut maréchal. Et il est toujours maréchal. On trouve un maréchal, il fait quoi. Mais accepter comme pape. Accepter comme un génie à Kinshasa, Soba, lobby qui vient ou comme pape. Adinga lingate. Aye gotala. Pape. Aye gotala na bon, li kambote le quoi ba la Kinshasa, na ya Brazza, na ya Luanda bandiminga ina makambonga na zosala. Alors, accepter en mot. Donc, à deuxième pape, il y a religion qui te dit. Servos Niarkos, ça sera qui pape. Ça sera toujours pape. Mais, dans la logique, il y a papoté, il y a qui pape, pas ça à mon côté. Même dans la Belé. Mais ce qu'on a dit à Batabilamba. Désormais, comme il est belé. Comme il est belé. Lingaté, ça bongo, bana Kinshasa, basiba, balingi, bana Angola, balingi, bana ya long ya nani ya Brazza bandimi biso mo pe na poto to ndimi ndimi parce que na yoka ke bazo somba bino te eza ndeko la reconnaissance ya valeur ya mutu surtout bana Kinshasa non eza ndeko la reconnaissance ya valeur to ndima nga mutu na époque ngai nazo tuna ka mituna yo mituna ka oyo ngape nazo yoka ke bazo somba bino et pas maréchal rive kono pape de la sap bazo somba bino edino par exemple nga sombi ngai te natali makambo ya garçon wana asombi ngai te edino na yeba arrive kono na 87 oui papa we bazaki na Kinshasa biso tofana ndako moko na mer Amazon na bana na nyonso na leki na Lambert tofana ndako moko na Rue Blondel numéro 5 na métro Strasbourg Saint-Denis na Paris. Oui. Papa Wemba a rejoindre biso na rejoindre biso na fin octobre 86 ou début novembre. Ouais.
aye korejoindre biso awa na poto aye kuta biso nyonso na ndako wana na mare Amazon na bana na Lambert tozoka ndako moko kuna grâce à garçon moko Suzuki Bokwetenge aza tiko na Kinshasa ntango papa ye mbala moko na 87 fin ya juin toyo kozwa likambo moko makasi Lambert oyo alanda mare Amazon mbote na Amazon epepa aza na Kinshasa leki na ye Lambert oyo alanda ye ami na nga depuis au Zaïre aye kotika biso ezalaki mpasi ya trop papa ye na ye sika aye na bamusicien kutu sika bastino baredi baiko baluciana papa wuti kozwa bango na kini aye na bango poto sikoyo papa aza na mbongo te mais heureusement aye kokutana su na makambo matanga na étoile ya papa Wemba bato kaka oyo balingaka papa Wemba bazoya na dei wana na Rue Blondel ngai nde sikoyo nazwaki responsabilité ya kaye kozwaka bambongo sikoyo ifale mare Amazon na papa Wemba bakende Kinshasa mais mbongo ndenge ezalaki na bacirconstance ya baséjour ya mikanda papa alobi Jean mare Amazon akotikala mami tobengaki mami akotikala nga mona okende mpo nga naza na visa plus rentré bato bazotya mbongo mare Sagi Sharufa mbote na ye esika aza na Kinshasa akoma na ye lelo Pasteur mama Elisa Pasteur Elisa aye apesi mbongo namoni mpenaki mbongo emati me ezokoka te mona kaka garçon moko nga azalaka azala mingi na se na kutu kozwaka bambongo namona garçon moko ayoluka nga nani margela bise moi abi papa Wemba ayebisi ngai napesa yo mbongo wana garçon nani yoka lisolo apesi nga mbongo natanga boye 10 000 francs suisses na calcule on va francs français dans les 40 000 quoi 40 000 francs français go wana bapesi mpona wana quelle année na 87 mutu apesi 10 000 francs suisses si je me rappelle epesaki ba 40 000 francs français na dollar yala combien nayebaka évaluation ya dollar te francs français wana bambongo oyo tozwa kosimba natangi nyonso juste ngabi ndenge ya bino moi tinsani na beti na Suisse na oyo ngai yango na ye nango na mati rapide na bengi papa Wemba na yebisi ngai papa la rekoki garçon na Suisse mbongo aye nango ozokende Kinshasa sali ba démarche ya ba visa ya ba billet makambo tu papa Wemba ke na de ya Lambert na Kinshasa siko nana tindaki mbongo wana opesi soko garçon moko Rive Kono mutayaki na mbongo wana garçon ndeki Rive Kono yo wana oyebaki etan te bien na nute mais banzembo na ye sikoyo ba jeune en vogue jeune premier ezako beta na Paris toujours ka jiba nzimbo kitoko dile yo mona Rive Kono ngo yeyo marquera likambo wana pa ina ba Rive depuis 87 sikoyo garçon mo azaka na Paris awa mutu ngoti le lo komi koko mais alobela makamba ba bilamba alors que so komi koko bakamba bilamba alobela ngo ba traité garçon à Paris akomi koko ozomona ya de kana ba écrit garçon moko boya à Paris so komone André Matungulu quoi awutaka kota bambanda kama moko boya ayena kin asala musala kiboyi après tanga ye poto siko koma okosa batuki yaza mwana poto mwana kisasa siko garçon moko boye majorité makamozo ba ya somo na ba réalité garçon siko tant comme na poto mawelisa aweli apolo barago papa Wemba amina e kofeza amina e garçon aza kombo nalinga kombo na ye donc football quoi donc nga na yeba Rive Kono depuis année wana yo to ut no mes papa confia atuleki ba amina e nyonso ba invitation mutango andi matuki matungulu azalaki pete bref entre parenthèses tapa nga na yeba Rive Kono yango na do na yebi Rive Kono lelo te na yeba depuis kala na muninga na ye Pacha Miliki so ina bengi Pacha na tuna ye toujours amina wana zawapi amina biaza na ye kaka na yeba garçon wana tango siko asali makambo ya nazo tokoma tozokende tokoma tango siko aye kozwa initiative o biso tu pendant 26 ans toki na idée wana te tango nabi biso tu donc bana Firenze tango bi Firenze lobi ba Gianfranco Fere ba Ali Papa ba Zezebro
Zen Zebro, voilà. Autant la route, mais on bosse à même. Ah, t'es Zen, on attend à Gaï. Zen Zebro. Zen attend à Gaï. Attends à Zen. Bah, mère à coup. Ma mère à coup, bah, te belé, bah, Uba Clay, bah, Pati Katanga. Bah, des Pascondinga. Bah, des Pascondinga. Jean-Franco Penda, Anna Papa Masolo, secrétaire à Firenze. Moi, réunion. Moi papa na modogo makambo ezala boye na boye bakangi mutu boye ndeni titani ya moi avocat toujours ja comment biloko wana donc amona azala secrétaire ya la Firenze Jean-Franco aza témoin batia biso na revue obi makala disco oui batia biso na batia pe Jean-Franco batia pe ba musicien ya viva ba stino tuzaka longo photo moko boye na ba ready wana makambo akala. Alors, ouais, vas-y, continue. Donc, depuis 87. Voilà. Alors, il n'y a pas longtemps, dans la conférence Eric Nkono, à Otaki Suisse, à Zalaki, Salamaki na restaurant Bazombo, Zalaki oncle José Wanduka, toi qui na VH Movoto, toi qui na écrivain, qui toi moi mingi. Alors, c'est vrai, la vérité blesse, mais la vérité finit par triompher. Oui. Ngai, ton avocat te dit moi la Rosalawana. Pour te dire moi, petit frère Baye, tant ayaki, je mon ara na likamo we cop mo we, fallait vous filmer, mutumo we petit na biso centre Molokai. Oui. Na bengi yo ozaka occupé. Na bengi papi gay na zaka occupé. Na bi ah mais la moni petit abe te dit moi on sabe mission bien la benga na branché le kamwana tant ce que na epsi que pesa pourcentage nanga abukana tant na ga te dit moi la zaki na conférence sur la yakate mais de l'autre la biso porteur mais bien la te dit moi alors na autour na cela na te dit moi na expliquer na te dit ta ngai na on se peut le souder pour la kamboboy pour la pourcentage pourcentage nanga après ça pourcentage tes ama kambuti donc yo za cause la pourcentage na yebisa na anniversaire ya petit na biso nani donc solo la guinée bien avant qu'il faut pesa yo ma partie na yo noko na branché likambu tokuta une anniversaire zaka na mboko na vitri zaka na vitri anniversaire ya petit na biso Molokai wana za neve na ngai Sandra na yebisa na mamo ba alokani c'est ennemi ba Porto ennemi ba moko parce que côté face ani wana wana ke face ani la musique ko ya Victor na sa na côté université na Molokai je Sorbonne merci Claude Magela université à Molokai merci na oncle Dema oncle Tiu Dema Kamasu merci si vous allez aux la émission qui tokoboye alors te dis mola yo oboye ki ko ya conférence wana pour la te dire za ki wana yo mutu akimakuta oboye ko ya pour la te dis mola siko pas sino ko kimakuta. Mais les gars, moi, il a compris. Vous comprenez. Bisous, bien, te dit moi la paix. Comment studio, on a besoin de chargeur. En français, on a toujours besoin de plus petit que soi. Oui. Vous comprenez. Ok, mon dans studio, il y a Banzembo, il y a Liboso. Banzembo, il y a Rive Kono. Oui. Nouvel ordre mondial de la SAP. Azagin reportable. On a mis dans studio. Pour charger, tu as chargé le téléphone. Je suis Gianni, je te dis moi, je suis été. Je suis Gianni. Gianni, moi, je suis Gianni. Vous avez un chargeur. Tu as un chargeur là. Oh, tonton, j'en ai pas. Moi, je te dis moi, non, chargeur, il y a un mot. Donc, on dit lui, nous, mais on t'a dit que pour la sopa boule la sopa boule, dans une chargeur, la chargeur, tu t'en es aux hommes, merci. En tout cas, vérité dans la canda, na geste oyo. On est Olimbisi. La vie de Olimbisi, on vient au Seka. Banda wana. Te dis moi là. Mais c'est bien. Tu comment bien un petit frère ça là. Il montre la bague ko sangala et le dit au Kabouani. Si c'est ça alors nakati ya mouvement la bino koza bigasumu c'est bon ça va. Mouvement ça bien. Mais na Suisse ça les rois de Kimakuta qui na Suisse ça va pour fêter L'Oréal L'Oréal anniversaire na ye tout monde qui était na L'Oréal de la SAP na wana ngai na zaoke de musala na mona ki koto ça
SAP basimbisaka locataire buku ya lopango te toza na système ata ekwendo gauche droite maître Santos Zeka maître Chamo le Batman toleka ballon d'or de la SAP Jean Simaya Siforza Italia pandémie epimi confinement ebandi monde beliki pelekese Jomata Masikini boluyeke opanzana Louis Vandom Bimistique Nikens Bayaka ngai passe na lipeka na sesikizaki ya tuna babiga tsumu na ba José Wanduka ozomona namonaki même na bayasa tout bazalaki Washington grand pays Allemagne Washington grand pays yo zalaki te na kulutu asha mokoto pas zalaki te yaza ye to suto bengana ye bobengana sundeni ye bengana ye parce que au moins na relation na vie hein bon ngai te di mola zaka mina ngai te yo na ebisa problème yo zena ebisa yango na oloba na yo te di mola na yebaki ye que aza petit moko asalaka ba émission donc c'est notre compatriote ntango nazwaka yo te na likambo wana tali telefone na ye nabengi ye ozomona mais apimeli nga pourcentage na ngai nakangelaki ye kanda azongisaka na nzela mosusu aye kofutela ngai wana ndenge mosusu nalongoli kanda mais naleka na écran te nanga elobaka makambo aboyeke te di mola aza fo boye na boye tala omoni bato basala tozwaka leçon na le passé et ça c'est le présent pour l'avenir oyi bato basalaka kara wa mujika bato bakimaka papa wemba ibandeli il y avait Bipoli Espérant na Mukubwa Jado Mukubwa balikani Jado le Cambodgien na misalmia na kusalimia Jado le Cambodgien ozomona tant bakendaka bapupulaka papa te bakina ba réserve ke balongela bango ka ba mona clarté ale Bipoli abulungania le ba Jado Espérant bazonga na milieu na mouvement faut en expérience on va me souvenir de mon milieu si quand même on va son dire batakala tant va ça va vivre aux alagate vous comprenez vivre et ça va tu ba vieux sacré ba vieux appel chaud donc batakala ba tu le ba tu na batakala ba ça la vivre yo za kina tango na télé on va bato na poto que yo za kina ba ça la vivre t'es malade quoi l'époque on devait connaître la vérité. Oh, Kalafou, c'est la 50 ans, c'est fini. J'ai un épisode, non, ya. Trop chaud. Naza chaud, nazo ya. Sikoyo, ye garçon wana, bakaboy na basangana kana rive. J'ai un assistant. Même pas na kotanga kombo ya mutu. Oazala ki pe mutu na yo, pote na yo. C'est pas mon pote. C'est pas mon pote, c'est quelqu'un que j'ai connu comme ça, ça a un millier, mais azakini na millier ba lelo pekaka. Ngata on a bandé millier ça la quitté. Il y a un problème. Mais yo kaka sina ko yate noko. Yo kana zo ya. Donc sikoyo ye akina ko mona kima kuta na Suisse. Ba lobi awa kaka parce que dans une mission na te di mola. Ba lobi amoni nani kima kuta rive. Il y a zone dans l'écran si quoi que ngane tingai na ebi rive pour na ye. Il est malade ce mec là. D'ailleurs il est alors. Donc cela veut dire comment où elle arrive encore. Tout où il est été yo comme solo te, yo la plutôt ma solo d'expérience na vie. Vous comprenez? Donc hier akeba bangola azolo ba rive futa ka ba $1000 boy na boya weli si makambo ya lukuta. Ce qui paye solo. Lobi alingité muto za la pemine arrive. La vérité est dans un escalier, les grands parlent toujours. Vous comprenez? Donc, par exemple, mon bagage, mon prière, na épée ça nzambe kanda. Pour ça, mon thème keto. Ngai to ina shikito mushashino. Et pas arrivé. Donc, il y a ce séparateur, ça va tout le monde. Ne arrivé, ni bateau na subangote. Mais je dis ngula na bandana batu wana te. Vous comprenez? Ata nani? Wana siko yemoko maréchal ndabe telemno solo. Masolezo bi masiko na miliango. Ke a mutu na boya tant il va bien ça kamino na Lyon a sepela kate. Vous comprenez? Pas parole ça y est la conférence. Moi si a mutu afanda na table était la conférence. Tolguli place mère Sandra, puis na ofanda côté mususu yeno, pas parole ça fanda. Mais arrive, ya boyi. Et ça la kate. Oh, te, ya fanda wana te.
Sandra Fanda wana mère Sandra Queen Sandra Fanda wana no ezaka te biso siko na ba nani na Jomata tolobi te ezaka boete papa Ross mta Fanda wana donc yeso ka muto est pas arrivé alika bato ba yele lelo ba komba sika kwa mataka bango tombo azala likona bango so moni komba kala bude ya ebinga itinga pe na ebiete yazo kanisa siko ngai net na eka pas arrivé bana ndo na sana ngari na poto or ki ya ebite ngaza héros dans l'ombre plus de 30 ans ndako mona papa wemba libanda na papa wemba ata na bali na zakana papa metwaki na pacte na papa muta formanga c'était vieux sacré tu comprends nazaki mutu mona zako fanda na papa wemba donc blindé côté palais zaki makambo biso to simba côté palais elle mo pe makambo bandule tuna mo zo stino tuna ya ko bana ko ut magela ko sakana na été wala ba héros dans l'ombre redia lo bango mususu na émission ya nani Congo number 1 alobela pena ba aloba ko na émission bi magela o so alobi na papa wemba bengala mutu ya bengani ngai vous comprenez babendo sono ngana zongze combien na vivre ready alinga lo vivre ngana ifsa ready sala na tana en kokité tu comprends donc il y a évité que ngazaki o mo benga lelo liso mokonzi ngaso na bina papa wemba likamba ko boya te nakina nga héros dans l'ombre ezaki pat nga to sinana papa que Jean melama na yo ngata na yepa na milemo ba finga papa wemba na zakolo ba rien na fa ikame na yo kabino donc epesa ka rapport na papa ba oloba boye na boye nzembo tu papa va bimisa fa ya na kopana ngai magena ozaka muta oreille musicale olobi ndenge nini papa côté ou bien côté mabe côté boye na boye il a évité tout ce que moi j'ai fait vous comprenez ngai na contribué na développement de la musique congolaise le temps on va world music avec ma Peter Gabriel eza idée na ngai ngam na isa papa wemba ke aisa na zoé isa malamu ba mère espérer malamu mais tika mona à côté beta musique oh va bien rappeler que agréable à l'oreille zo fukutano je m'excuse c'est ma fille hein c'est ma fille qui appelle là Noémie bonjour hein bonjour ma fille bonne fête de Noël. Merci pour vous. Je te rappelle, je suis en direct d'une émission là maman, je t'aime beaucoup, je te rappelle tout de suite hein maman. Ok, à tout à l'heure maman, merci. Ça c'est ma fille aînée, belle fille, tu comprends? Voilà. Donc, bisous à Moussou, tu as trouvé les sabatés, il y a chaque jour une émission pour ça. La salle d'émission, à salle d'émission, mon goboué, attends qu'il batte à poto, à grand poto, attends qu'il Charlie qui pointe à terre, attends qu'il batte net, vient investir. Moi, na yena lobi, attends qu'il batte, mais la moni c'est là batte boue, attends qu'il va monter. Yo qui contredire. Té, na yena robak ça va combo. Et pas un qui par sa combo. Et pas Papi Guerre. Donc c'est le droit de réponse. Droit de réponse c'était droit de réponse on a combien on est là. Mais pourquoi yo qui ne kuna pas yande ko wana. Mais na lobby tous on a internet tous on a monde ya. So yo moni mabe côté mo yo après que ça. Mais na lobby Edino. Ngana to sala émission lelo awa bat mususu wa moni mabe na moto malamba que ça émission mususu. Baza ba internet bazo tala. Mutana droit to être humain. Donc les rois qui critique ezali. Les papes les rois de Kima ko takaboli bino. Akaboli biso te. Mais bokaboni. Mais garçon on a parce que ba petite neza mabe, on a beto le solo te. Et on a beto le solo. Ya sala ke mission na ebité. Na tala émission on ba kombo ezangi. Na ke na sala émission na Papi Gen, na Papi Gen. Ah, de l'autre ba kombo boyena ebité ya sala ki wa période. Yo ko corriger moninga sala émission na ye qui na moyo ke corriger. Mais pourquoi pas? Les interdictions les ont pour corriger mission. Mais mon si on y a 2 plus d'égal 5, attends s'il te plaît. Comment on était que si on s'allie yo mzoko tsamabe. Mabe ya nini? Ngana yaki na ndenge na finga ete. Si on 2 plus d'égal 5 égale 4 plutôt. Yo yengo biso bato 2 plus d'égal 5. Biso hotel banda to hotel to tikalo. Parce que naza être humain. Tu peux savoir que hotel so bambote pourquoi? Na être humain naza internet na ina bi. Tellement mabe émission na mabe te mais tellement makambo ezangaki. José Banduka Asa grand frère quartier, aya ça émission na Papi Gen, on a te dit moi là. Oh imagine atangi ba tota ikombo na ngate ba petit quartier ba. Oh yé peso yé susu, or que yé ninga za wana ngalinga pe popula ete na otala ka vie ba réserve. On comprendre. So bien na popula e. Pona iba makamune ya mabela malamu. Mais atanga bi vie respect. Or yé bi nga wanduka tika le ona loba. Wanduka na répondre ete pourquoi?
il y a José Wanduka. Pourquoi? Parce que dans le moment bien émission OK, dans ce temps batu oyo mutuana atangité. Dans le moment bien on tanga combat ya vieux Wanduka te pour il attendra déjà combat vieux Wanduka. Mais vieux Wanduka tanga lobby na benga toujours Aïdé Sungu conseiller principal. Vous comprenez? Va conseiller dans l'ombre mais na réfléchir kaka. Allô maître Aïdé Sungu ndengeni. Tala wa vieux Wanduka lobby boy na ba bien te calmer. So il s'est encore pour ngena pour ouais. Ah, tout. Mais elle est formée par Osaka. Oh. Osakologie. Merci, merci. Il est formé pour le rendre au populaire. Il est bien. Garçon a commencé à la ministère du pétrole d'Angola. Emmanuel a quand même clé bois. Nason a pour la bundarake. Vous comprenez? Nana rando na danser noko pour la ligne na ngaité ça on ninga basi. Vous comprenez? Makambuya ba Manuela ba ser na biso moi na vie na biso nani. Yo tanga ba kombo na tanga ba kombo. Yo tanga ba kombo. Vous comprenez? Manuela na ser na biso oyimolo ba yaza suki sasungwe su. Oh, Chantal Boula. On est dans le monde à Osaka. Blanc. Osaka. On compte à monter. Je suis rando. Garçon, qui mis Internet. Pour les macamounés, belle. Oh, qui n'a mis Internet bien. Vous comprenez? Ah bah, tant on bah, erreur à ça, la belle la mission. Tant on faut tourner la langue. Nous avons tourné 7 fois. Vous comprenez? Nous oh, va causer la battu na vie, va causer je connais. Mais na mutu te so de porter no lelo, bala mona ya, na bandiko lo baté. Voilà son erreur envers Makuta. Makamba fana bazaki na mona Makuta, ya zo linga batuté. Groupe Makuta zali kitoko. Garçon de panza groupe na Makuta, ki Makuta. Donc panzana. Te groupe mo ki Makuta sali saka na internet, na WhatsApp. Yem ta panza mo kaka po garçon mo za ocha ba photo na etro. Garçon lelo tellement basé dans l'expérience que so porter na mutu pour ya vite to ya populer na internet ba petit on a tout basé dans l'expérience on a té vous comprenez so au bosali relation et bandeli il y a des embrouilles partout dans la vie bata des ans raté bo bengani bo kutani bo bombisi vous comprenez et ça n'est pas mo ya ko finga mutu ngamla l'accès ko la ta ya ebelo ko te no ma connerie lui c'est un patron. Il te paye, il peut te payer. Alors que, qui m'a coûté la sonner dans le monde entier, mon frère. Si on me dit au Lougi, qui m'a coûté la problème de l'eau. Il fait qu'on a. Va somba quoi? Va soda somba. Somba te. Et ça, œuvre, quand on a scène, il y a un bandimi, il y a somba te. Il y a somba soda. Dans la somba, n'a pas su au combien. La somba, n'a pas su au combien. Juste, on a joué au patata. La reconnaissance n'est pas d'ici bas. Tout ça qui n'a réunion, moi, qui m'a coûté au somba. Yem talabaki ndengwana yete ngana kulutu na tukutana te ba bobar wana batu oyoyo ba complexé ba mona gendeni muninga alupemba mutu na mutana ngonga na yena swali biso to baka kila mutu ni saa yake mutu na hein vous comprenez à chacun son temps. Merci na Kosodiambo etangwani voilà exactement qui m'a coûté merci na qui m'a coûté na ko azo sala pona déjà mausolée à Nyakos mais kulutu le maréchal de la SAP, hein? Yes, comment les avocats les maréchal qui m'a coûté. Maréchal Rivekono. Maréchal Rivekono, Babiso Somba, continuer à somba, ça va bien, Somba Pébiso. Ah, mais non, on a bien. Ceux qui peuvent monter se préparer, qui n'ont les locaux, pour ça la production à vie. Il faut somba. Faut en aller, hein? Ah oui, c'est ça. Bah, producteur va s'en soutenir. Mais ça, on peut mettre sur la somba, naïe. Mais souvent, il y a bien, qui m'a coûté, bah, c'est belleté, bah, on a mis ça. Ponga na yebi mi bale wana robit no tango ba hôpital na biga biga te bazami satu o ngana yebi ke batu wana donc pour l'instant yem tabimina no baza bato ba comprendre qui vit que reculer pour mieux sauter garçon na tika tala na on peut so ba image au mona Rivekono ayemba na Monaco devant presse à Monaco ba Michael ba beta jour wana image ezali na lango ebele awawa Michael azo abayemba balongwe na podium qui mabuta beti ba Michael Jackson wana banze moni asala rap
avec ta world music ni on monnaie wana donc azan garçon moko a comprendre que milieu a se retirer qui a sali ba étude na ti après l'étude a sali société na les loyo azanae na l'art na so la production na on sala moye moko luka producteur lelo banzi beso ko la studio pourquoi si ma producteur bati bazate ba petit version ba mazembe bazana banzi ba kitoko bana wana lelo so ka bi le producteur so ka lo bi a produit bandeko banani frère na biso Christian Mazana Kinshasa oui bazo ko ba producteur mais so lelo musicien qui a produit ça là a faut y avoir des biloko malamu tala wa imoka beti de L'Oréal de la salle faut le canal L'Oréal et le canal L'Oréal ko le kate mais faut qualité et ko yana mututo ko yana eloko pa ki makuta ko yana na bureau d'études avocat na ko étudiant mo soki za mbote te ah donc je poste wana penda ya mama na ngai donc yo penda poste penda ya nalobi on muta olinga akota na kata masolo donc faut les kapana mais non à tuna parce que tout ça va proche tout ça va conseiller que makuta oh c'est bon oh c'est pas bon donc ba petit ba o bazo répliquer litungulu pour garçon là comme on est penda André Matungulu comment ya mboka yango wana mais comment on dit na comme famille abatu biso te expliquer comme Magellan parce que ndenge va voyage trop c'est moi ils charge na ngai ils comprendre je parle en tant que ici là avocat autodidacte qui m'aputa pour asali ba œuvre o ezo monana na ndimo na batu totika jalousie soli mbongo Minalia Kimbongo. Totika jalousie, ata pesinga 1 euro, ata penga X monnaie, c'est de l'argent, faut on dit mamuninga, akabela kinga na wanga na moté. Mais faut on dit natana e. Ezala ba la Firenze, ezala ba Al-Qaïda, na logique des choses. Faut dire vraiment la logique à Mukili. Malgré qu'il est prophète chez lui, mais ba expression sur photo to brisé en gros. Motosel commanding wana. Vous avez mon affaire, ah, en tout cas mon frère, merci. Bah comprenez, il y a une avantage. Parce que garçon, on a, Matungulu, aïe, ah, allez qui va tout, boyna, mouta, qui va tout dans le monde azate. Mouta, tout, collègue, va tout azate. Vous comprenez dans le monde, à part le bon Dieu créateur. Il y a qui va tout, la polémique, net, qui va tout, il y a une polémique. Mais vieux sacré, ça, là qui me colonne, attendez, à comprendre le pédate. Pour les baby qui m'a coûté bana rive ko bana kala a bengisi ba Al Pacino ba ege so benga to mesa benga Al Pacino parce que Al Pacino expliquer habitala et lo qui m'a coûté au sala rive kono ils apprennent thérapie nyonso donc so ba langage ezaki mabe eza esprit na été na motema na ye eza ka entourage de balobaki mabe ya pesi bino bakanda yoka sango banga beta ye na matanga na jour à vie ya église à vie hommage à vie beaucoup là au moins ba image et quand on benga yete on beta yete na ba Francfort là tout et na mag manager kutu pourquoi parce que c'est lui qui a alimenté les faits oh wana baza batu biso tout famille moroka et papa mbatik la biso héritage mo sanga na ngote je peux aller partout au monde na osanga esika wala la te na osanga esika wala ta te na ba relation papa mbatik biso na monde alors yo oya okabula biso ya omoni bisa Lauréat de la SAP basimbisaka locataire buku ya lopango te toza na système ata ekwendo gauche droite maître Santos Zeka maître Chamo le Batman toleka ballon d'or de la SAP Jean Simaya Siforza Italia pandémie epimi confinement ebandi monde beliki pelekese Jomata Masikini Boluyeke Opanzana Louis Van Dom Mystique Nick
Dickens Bayaka Zambé ya Bilamba Mambo de Diplin Godard Frère Bibiliste Forme na forme Ben Moukacha héritier de Neskens Biganzumbu les jeunes premiers Nicodème Zola de génération en génération